Aventure, tutaingia sakani. Banda tokomea. Donc, comme vous le constatez, aujourd'hui nous sommes au sein du bâtiment pour les fonds de l'AFDC. Nous sommes extrêmement déçus. Désolé, voilà, dans le vrai sens du mot. Nous sommes venus à savoir que non, c'est notre qui est le sénateur Mathieu Lukwebo. Alors nous avons constaté qu'il y a du désordre au vrai sens du mot. C'est du chamboulage. Alors, ça ne nous a pas permis de pouvoir entrer à l'intérieur. On n'a pas même l'accès d'y entrer, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a vraiment du désordre qui règne toujours. Jusqu'à présent, depuis que nous sommes à l'extérieur, on ne nous a pas donné même l'accès d'entrer à l'intérieur. C'est pourquoi nous déplorons avec beaucoup de l'énergie. Nous lançons un message fort pour vous dire que non, nous avons qu'une seule autorité morale qui est le sénateur Mathieu Lukwebo. Gardez toujours silence. Nous appelons le calme dans toute la population du Haut-Katanga. Regardez toujours votre souffle. On est là. Nous allons vous donner encore des bons rapports. Gardez le silence. Le sénateur Mathieu Lukwebo. C'est pas comme ça. Comment on ne me donne pas les téléphones, hein? Vous faites acheter votre conscience. Ça ne se fait jamais. Quand tu viens avec le bus, tu fais descendre les gens, on t'a pas encore enregistré. Ça ne se passe pas comme ça. Ça c'est quoi ça? C'est magnifique. Mais nous, on est démarrés, on est à l'intérieur. Après, nous, on est à la délégation est dehors. Vous venez de minimiser ici. Ce n'est pas normal. Oui, camarades, je vois présence yenu hapa. Mimi naona madrapo ya AFDC. C'est comment? Quelle est votre présence hapa? Nishie AFDC Haut-Katanga kwa sasa tunayoa kwenye mambo ya bati na aina ya bati ya nene kunishie, tunakatala vile vitu, tunakatala na tunatoka na kutoka tunenda.
Nini? Vraiment. Babengi biso ke boya na manifestation ya AFDC ya mokonzi na biso. Vraiment les sénateurs Modeste Bati Lukwebo. Mais toyeboye tokuti makambo eza ndenge mosusu. Bakosi biso kutu ba memi biso ke to pesa bino ba mbongo ya ba transport. Depuis tongo toza na bango nan tozwi eloko te. Mbongo bapesi biso te, basali to ba mwa makambo na bango kuna esili bakomo benga na biso bokende eloko te. Na yango tozo sepela te biso toyebi mokonzi na biso ezaka ye moko Modeste Bati Lukwebo. Ye ne vraiment papa na nini autorité. Bapela bango nde bapesa ba t-shirt oyo tozoyeba te so bilo nini eza bilo kwa pamba kutu tozopesa nga kana kopasola ngo oyo ekomi bêtise eza mama na bêtise biloko tozomona vraiment biso toyebi na biso mokonzi azaka ye moko vraiment yango bapolo na bango kutu tozotumba yango totumba yango kasi koyo atiango moto problème le sénateur Azali. Bon, Nazem Sabino Boya, AFDC Zalaka Moko. Vous comprendre? Il y a sénateur Bati Lukwebo, le bourgeois, les politiciens, l'homme, le bourgeois. Sur ces, transport au Bako Sagibino Bozwango. La pêche $300. Ok. Au Kabola. Comme ça, Bino nyonso lobi lundi zwa sachet yaka na sachet wana na fédération na biso na Kimbangu susu tosepeli kunzi Bati Lukwebo béton emoko aza kuna talaka ba image na ye tomoni yango na Goma tokanisi ye nazo ya kutu ete bakosi biso bamibi baza bato mabe tovote bango bakozwa bava na biso problème est date bozo ba transport na bino tosepeli kunzi makasi je le fais non à mon nom mais c'est pas au nom du sénateur Bati Lukwebo en tout cas amen tosepeli samba pa mola bino au nom du président fédéral Tegra Ponzi en tout cas nous faisons ces gestes pour ne pas salir personnalité à notre autorité morale Bati Lukwebo. C'est bon. Le prêtre, le sénateur. Béton Bati Kailabiso. On non mérité, non katanga toye bigayo. AFDC Zamoro ya bakosa binote. Bakosa lisusu bisote. Eza na Lubumbashi. Zotomona ngwe mwata moto. Eza na Lubumbashi. Ozana Lubumbashi maman na province au Katanga ezosala ezofuta au Katanga donc bino tongo bokenda kuna bokakanisa ke ye moko azoya balakaki biso te bakopesa biso bambongo tokozwa misala me makambo bazala oloba eza neti kaka na intérêt na bango eza na intérêt ya biso population te kutu kunzi na biso nini Modeste Bati Lukwebo yakanisaka bana na ye bana au Katanga message elanda ye bisika kuna zali akanisa biso tozala na pona ye tozozela ye mama ti mokolo ntango akoya tokokende okutana na ye